partout à travers le monde. Allons à la ville. Oh, ça m'a yassima. Oh, ça m'a yassima. Oh, ça m'a. Oyaki na Denis Les bosala makambo mai ngana ena huile d'olive atumba na makambo mai wana mai nyonso bazwaki mai yango utaki soki na kamba comment pouvoir no ba ya oboto na mutu mususu ka soit disant soki pasteur ayo oboto na mai le peno yena bloko uti pena fresh ma Bruxelles. Oh mais eza ya likuku mate mo yebiti wala mutu na yo oh pena natala wala ko bien lalo ngai bi pasteur ala takito kwa no pasteur no beka tendatesko lelo komona oyo pasteur de Nile sasala comme ko soit ba pasteur mususu pour l'équipe batutu na succès. Il faut so bango. Et so bango comment pour l'équipe bango na succès. Et wana eza succès te. Succès ba sala bongo te. Yeso sala succès, ozo ba succès ya Yesu. Asala ki bonzambe. Bitungu zo sama kama moko komi kotsa kama mususu anzoto. Betabilo wa makasi, mususu lo kretaka batu. Wana eza bonzambe te. Et ko so ba passer mususu de nini. Il faut so ba parce que ba passer mususu ba sala bonzambe. Batala tem soi-disant pasteur. Alors ça blogo isa ya nzambe te. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Awa Ninga Olebezati, votre chaîne est là. Une nouvelle chaîne, mais très compacte, très intéressante, très suspecte. Tumba Tumba TV. Tumba Tumba TV est biso yango. Yor loro tu Zakari Mwamba la pointe. Les petits Zacle. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Biso tous abonnés déjà. Zakari Mwamba, Tumba Tumba TV, ya Roger le combattant depuis poto na poto. Zakari Mwamba, Tumba Tumba TV, balobi information fiable toujours. Zakari Mwamba, le grand journaliste, c'est #1, c'est le meilleur. 2022, c'est le meilleur. Zakari Mwamba, Zakari Mwamba, toujours. Yangano eseleke tapa bakwena ba boite esie koma ya pale kikia bongana dani. Allô. Mes chers amis, je vous prie de vous abonner dans la chaîne Tumba Tumba TV chez Zakari Mwamba, le général de la presse congolaise. Abonnez-vous massivement. Kuna borozo ba information ya kitoko. Musique, théâtre, sport, politique. Zakari Mwamba, le descendant valable de Zakari Bababasui. Abonnez-vous massivement. Ciao. C'est le Mr Voice Ibrator, l'homme de C'est pas sorcier. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Tumba Tumba TV de Petit Zacle Mwamba. Zakari Mwamba, Abenksibiso Tozala. Abonnez massivement la chaîne Tumba Tumba TV. En deux toujours d'informations claires et nettes. Hein, avec le Zacle, le général de la presse congolaise. Yes, ici c'est Mignon Abraham Ponta de Lance. Abonnez-vous massivement à la chaîne Tumba Tumba TV avec Zakari Mwamba, le général de la presse. Abonnez-vous massivement. Donc, divertissement. Ici JR Marou. Je vous invite tous à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Tumba Tumba TV du grand journaliste, le journaliste star Petit Zacle Mwamba. Balobi Kounane, mes formations, il y a bien mes formations traitées avec justesse, politique, musique, voilà, du tout quoi. Chaîne YouTube Tumba Tumba TV. Abonnez-vous massivement. C'est JR Maro qui l'a dit. Meus! Naïe, tu rencontres à Jérusalem, car à ma colongo, tu rencontres à Kakaboé.
Jérusalem tokokota ngo makolongolo. Désormais Tumba TV officiel de Zakari Mwamba. C'est sur le côté Jérusalem. 2022 tokoti ngo déjà quoi. Quand on Tumba sikoyo la TV officielle de Zakari Mwamba. Donc voilà nazo benga siko ba warrior. Nazo benga ba meloma na bonne musique to soutenir massa na biso. Presse internationale. Zakari Mwamba. Désormais Tumba TV et comme c'est chaîne. Comme c'est chaîne, de s'abonner, de payer sa poids, ça la mission bien quoi. Voilà, bonne chance à toi Zakari Mwamba. Ngaï, tu continues déjà pour Jérusalem, tu continues 2020, vende ma kolongolo, tu continues encore à bouer. Akobimi c'est la bébé papa qui kaka. Hello la famille, c'est Matériel 7 étoiles. Abonnez-vous sur Tumba. Il y a Petit Zak le Mwamba. Qu'on a des besoins d'informations sur le pena. Sur la chaîne. Et là, il y a Tumba. 100%, il y a Petit Zak le Mwamba. On est ensemble. Il y a Zakari Mwamba. Tumba TV. Ouais, c'est bien moi, à Télé Kounyanga, le souverain pontife, le tout-puissant chef. Abonnez-vous massivement sur Tumba TV avec Zakari Mwamba, les petits Zakles. Pour votre information, pour votre divertissement. Zakari Mwamba, Tumba TV. Mobali ya maboko makasi bazwelaka yo bembanda ye mwasi alipeka solo azala kobelengi na mobali ya kwiti ye hisongolo e babi Tumba TV officiel balobi avec Petit Zakri le petit ya Zakari baba c'est que Zakra muke Zakari Mwamba si gastrique katalanga maramba losa kona bino e balungola moi si kaleso bala tsaka et bala tsaka babi awa to s'abonner massivement balobi mission nyonso oboluka ya politique ya musique makambo tu awa to tumbao na nena mabete puis le roi dans période de Facebook to tumbo le roi bena dendo to balus to le roi soso to tumbi c'est l'ino Kardashian bizubai nana ba règle non lo ba mingite. Mwana benda idéologique mushipa avec le métier de parti di nekele ou le pas tout la parole mon appel na baou salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes vous qui êtes éparpillés à travers le monde bienvenue dans votre nouvelle chaîne Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M le général de la presse internationale Boba qui c'est la mon papa SKK Keba dynamisika fourmi Inta Mohamed deux fois Mohamed Nandenga système mystique fourmi deux fois te balobi bo comprendre ba yibaka mutu nzambe te di boyibi biloko ya bana mona papa SKK boyebe sika bozali bokokuta na ye moko boyibi ngai bokatinga maboko te merci na bato tout bo soutenir Zakari Mwamba toujours boza ko continuer ko soutenir ngai merci beaucoup na maestro Kava motema ya batu ya Carmel Mundemba Kwilu la maman de Boubili Adawa babi deux fois te. Merci pour le soutien. Nenge boza toujours soutenir. Merci à mon sponsor officiel, Papa Charles Blaise Mafuta, le vendeur de Rennes, président de l'association qui cite de Bretagne. Là, on repose le cœur de maman Isabelle Marinette, pire Fatih Béton, pire Petit Aya Denguez. Nenge boza soutenir Mohamed Moleka. Balobi Mohamed Moleka, là, on repose le cœur de Charity Moleka, le seigneur de la vie de Mohamed Moleka. Naza Golelo Mabé soutien toujours. Na Tumba TV officiel, merci. Na Leombo Mamokonza Autriche, le grand esprit. Merci na Eva Tumbaka Lombo. Balobi bayibi ngai me bakati maboko te bomoni système ya sima kaka ndenge na sa oui ngai soko meki osate di merci lelo to kotumana nani ngai Iber Kennedy balobi pasteur Norbert Katenda la muka déjà na bela wana la musa batutu na Belgique wana Jos mafua la motema fleur ilengi sa la rola muka débat mafua la base la rola muka po émission na bango yango ebandi chaîne na bango Tumba za ko pesa bango lengeza ko former bango et ça qu'on former, qu'on informer, peu qu'on divertir bango na ba catégorie nyonso awa tolobelaka tout. Oyo peneza chaîne ya télévision, ce qu'on y a internet.
yango nazana nunga moko naza ko bundana nunga moko na l'axe énergie yango bo soutenir nga botika Zakari Mwamba te bo prêter nga main forte di balobi il faut bo tianga poa bo s'abonner massivement bana papa SKK bo zela nini naloba na munoko nini po papa SKK pesa modor de bo banda ko s'abonner di maman juste ma vidi là la maman de RGL bougelenga maman Monique Nzumba na kata Hollande wana naza ko lela papa Guillaume Matondo mabe l'homme à portable bougelenga maman Nina bamona naza ko lela bokula ka chukole mboto beaucoup la kachukelo mboto naza ko labino mabe merci batutu baza ko prêter nga main forte dario kipanga garçon Schengen lelo to kotumba na Iber Kennedy o ça le bongo la bouche autorisée à pasteur Norbert Katenda alobi affaire de Nilesi a contre de Nilesi aye va contre nga de Nilesi bongama l'homme de Kebanje balobi le roi de pétage babi lelo ba ko tumba yo basengi batumba yo ti jeza toujours awa na kata RTNCD na bureau ya ministère de la communication et médias ya ozo kumba mana yemoko excellence Patrick Mouyaya porte-parole ya gouvernement merci Moussala Kitoko Moussala Kitoko pena masole fandi deux fois te merci na batutu Nazaro Lela la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises balobi présidente de toutes les femmes quinoises yena ni Monique Kase Momo Kasi moninga ya batu ya mama Amida Mwangaza Kamere balobi la Colombe toujours en avant merci beaucoup maman Amida nayoki message na yo salinga bien merci beaucoup na batutu merci na yemoko yo yebi kaka ndeto za ko solo la Dario Kimpanga yo yebi bougelenga grâce jonga de Paris azala ko lamuka bino tumba TV yango ebandi e bandaka boye toujours avec parti na idéologie fo moto eza masolo ya moto eza masolo ya moto merci beaucoup déjà Kennedy tanga za ko kotaka déjà na yebi ke bino bo sala bo like déjà bo banda ko commenter ya bino chaîne yango tumba TV officiel ezaka moko ya bino na 2022 yena mupe pasika na makambo sika batutu batia lisu batutu baza ko talela tumba TV ekoti partout na moni bongo ekoti kuna na 001 Judith Muipata motema batu ya Serge Mo balobi na kata 001 merci pour na soutien merci na Vianel Mbumba élégantisme merci na Chine Yong Lutondo naza ko la présent le mutaga mabe malgré mais naza ko lelo kaka présent le mutaga yo yebi sala masolonga ndeto solo laki na kiti côté à Montréal na moni bongo kelingo lela motema Patrick ya Misi anniversaire zalaki tomber na ndenga ko saranate na kini pe na fandisa ki batu kaka ndenge zalaki ka ndeto solo laki kuna za ko leka awa pe na kini nga pe na fandisi ba confrère journaliste na ba masa mususu pona ko célébrer anniversaire ya kelingo lela motema Patrick ya Misi très kitoko elegaki kitoko na ndenga ko saranate déjà Iber Kennedy aza ko kota tanga za ko kota déjà pasteur Norbert Katenda telemadi balobi Iber aza ko kota aya ko contre nga Denis Lesi nga Olivier Lola yebisela nga Gilles Ngandola Mujahidine na Fabrice Bagazulu bazala toujours ya ko telema balobi Iber Kennedy akoti yepa yena nzambala yepa yena makambu ngata batu muzune bakenda na bango oza tapia yelu yo lokola oyaki na Denis Lesi bo sala makambo mai ngana yena huile d'olive atumba nana makambo mai wana mai nyonso bazwaki mai yango eutaki soki na kamba comment pouvoir no ba yo boto yango na mutu mususu ka soit disant soki pasteur ayo boto na mai oyo komi sérieux oyo komi sérieux oyo longola makambo tu ba oyo komi sérieux oyo au nom de Jésus au nom de Nzambe pasteur Norbert Katenda en direct à Bruxelles bougelenga pasteur Norbert Katenda amona makambo mama na ngai nanu ezalati huile d'olive nanu ezalati Bruxelles nanu ezalati ça ya kosoma même na Congo te et outi Bruxelles malamoko donc emballage là fallait que tu na kata emballage ya malamoko mais vraiment awa eza tapis ça déjà awa eza tapis oyo déjà bana papa eskaka ba mata ba papa eskaka sapambola déjà awa huile d'olive c'est bon eza mabete po bakresia basalela yango vandi sango pembe na mai na yo OK tous les mutu cameraman zonga bien zwelanga ngo déjà zwelanga ngo yango yo emballage depuis Bruxelles merci ma pesa awa depuis Bruxelles merci ma pesa awa Iber Kennedy petit Zaclé yo peka système simba masolo na ndenga jeté ngai passé no beka tenda utatima
Tala matolo na nenga jeté. Deux fois té. Yo peno yena bloko et outi pena fraîchement Bruxelles. Oh. Mais eza ya liku kumate mo yebiti. Voilà mutana yo. Oh pena ma. Natala wala bien là. Tala ya ngwana, c'est bien cacheté. Brussels. A commis en anglais Brussels. En tout cas, c'est une fille Bruxelles. En tout cas. Ouais. Merci beaucoup. Ma part ça bonne santé et bonne makambo. No kimi ezali na ngolo nzambe. Yo biga tozaka na nzambe pembe. Ya biso tozaka ya oganga te. Ouais. Et poto be tokende oluka ye na bangomba. Non, tozaka na déjà na mutema. Sali nzambe wa na mutema. Ba bakenda na bangomba. Wana bakenda bangomba wana batu mususu. Ya biso tozaka na mutema. Soka osali ayoki mbamo. Ndeti yanga pe papa esikaka soko na lobika ba. Lusa bunzeki. Nga yanga papa esikaka soko lobika directement. Exactement. Hier sur le Bénin, l'heure vient et elle est déjà venue. Si, si. Les vrais adorateurs, si, si. Ba adorer na système. Si, si. Ba kokende su bangomba te. Si, si. Yango ya biso zaka na mutema. Vraiment. Nzambe pasteur Nobeka tenda salela. Vraiment. Azawana na commis la Saint-Gilles. Je parle au nom de tous les Bruxellois. Au bazawana ba yebi na commis la Saint-Gilles. C'est un pasteur qui fait bien. Allah takakito. Nga yebi pasteur Allah takakito kwa no pasteur Nobeka tenda te. Bah eva tu malaka en verse wana bazoka mambo yo ba vérifier ba mona mamna oloba ninga mo déjà bozo mona e uti kuna makati na mo te ya mo pasta menace ko ya mo pasta pasteur Denis Lessi prophète Denis Lessi prophète de la nation eta ke bino basali na nkolo oyo bo comprendre réalité ya vision makambo oyo bino ndenge nzambe bo comprendre ndenge bo sololaka nenge pasteur Nobeka tenda sololaka parce que lelo komona oyo pasteur Denis Lessi sala ke comme ko soit ba pasteur mususu pour les ba tutu na succès il faut soit bango et so bango comment pour les ba na succès te et wana eza succès te succès basala ngo bongo te yesu sala succès ozo ba succès ya yesu asala ki bonzambe sala ki nzoto te yesu sala nde bonzambe bitungu zo sama kama mo ko mi kutsa kama mususu nzoto betabilo makasi mususu lo kretiaka batu wana eza bonzambe te yesu asalaka ya nzambe et je vous dis et qu'on soit passer mususu ndenge nini il faut soit parce que passer mususu basa na bonzambe batala te soi-disant pasteur alors biloko eza ya nzambe te il faut soit bango il faut balobela et reçoit bango comment parce que lelo les bango na succès lelo tout le monde partout quatre coins aucun na continent d'Amérique dans tout landangai na katiote est-ce que so ozoyebake eza na comité monsieur Sami qui no ba kende ti pas président oh c'est vrai oui ba kende pas président appelle sa mot d'ordre pour que ba pasteur nyoso basana bonzambe te ba fanda na si yango na ozonga na sima nga za zairwa je vous dis na zairwa webi seria président nga CCC ko kubwendo wazabanga ba église ezaka boye te tala na avenue na yo moko ça combien des églises et cause ata ba 100 églises na yebi chez yo wana avenue za mukusa mais cause ata na 50 églises bon mais pourquoi batona basanga na place moko te et na ngoko c'est comme on parce que 10 mes alliés sont bazo désarmé ba na nzambe na bible un pasteur on a bible désarmé oh ndimela nzambo libala bien ko sala libala mobile ya poto kaka ya bandundo azalaka te ya mujima ya azalaka te kaka ya poto ya kasumbale azalaka te ya Congo central azalaka te ba no bima na yo fazalaka te yango na zo bisa Nobeka tenda ya na mboko yo Nobeka tenda ya anyata mabelo na 2014 je l'ai accompagné partout à TI à TI place moko na Kinshasa na boko tanga komba église à TI alobeli makambu ya offrande te alobeli makambu o mapamboli te à TI ne fils que le royaume des cieux à Silisi tozongi na ndako les choses que je parle je prends à témoin mon épouse Libertine Nanto je te salue Vakinae maman Anto Libertine moi c'est Iber non Libertine parce que nous c'est le libertinisme vraiment c'est ok to uti wana passe à uti côté ya to comme na ndako place passe à ndako siéger to vandi wana na mona raba délégation moko ekoti wana koko toloka pasteur Norbert bino
biso place wa uti côté ya wana awa na changu na bonde ko pesa adresse à place parce que j'étais présent. Bon parce que toyaki kaka po to consoler moi moke ata moi carburant passe le mais ngai voiture na ngetikala na poto voiture eza te carburant ya musala nini susu ba bimisa enveloppe ba tie mbongo na kati. Donc bandimi wana ile ko saki bango ezaki nini. Ils sont en train de regretter pourquoi pasteur a tei ba miracle te. Pas ça yebisa bango ke wana eza prédication ya Congo. C'est pourquoi j'ai dit que les gens sont en train de désarmer. Désarmer bananzambe na Bible. Bible ngo so mbiga a na victoire na $10. Nous autres désarmer bananzambe. Ba komi opesa ba $5,000. Aux autres qui ne ba voyage à Porto ba $5,000. Aux autres qui ne ba voyage ba États-Unis ba 5 fois 10 fois. Likolo rien. Nzoka ndezo kotsa bibo moko ezanga tina. Nzeta malamu ba yebela ona ni. Na bambuma nango, c'est pourquoi na sebiso ke eloko wana eza yango te. Mutozo tangela soki Deniles. Mais Deniles c'est quand même asa mutoyo. Yango na yena Will d'Olive. Cameraman azwa Will d'Olive. Asali ba miracle ebele. Bon, abikisi pe ba te belé asali abeti ba stade des martyrs wana. Deniles à l'époque. Les journalistes que j'aime bien. Ouais. Merci beaucoup. Je vous dis sincèrement que hier soit le bien. Ils feront des miracles. Beaucoup viendront à mon nom. Bakosala na onga na salité. Mais lo nga na zelagati lelo. Muta otambula na ma ezalagati. Bon. Marqué bikam Seigneur so basaka wana. Na tikala ko mona muta tamula na ma ité. Azate. Azate. Même Norbert Katenda atikala ko yebisanga te ebe parce que ça va faire un miracle na ndinga normal ngana viva et en 2014 parce que quand je vous dis là j'annonce déjà au peuple de Dieu vous voyez déjà Kalaté Zoya na bonde ko pesa date Kalaté comme Bible dobi il vient bientôt azonya tamabele à côté le pe awa koloba parce que makamto olobela awa un pasteur hôtel le banzambe bato azobongola mitema na niveau poto ali panangu bate un pasteur na église na niveau poto bato azobongola mitema un pasteur qui chante pour Dieu auteur compositeur yemoko producteur lisusu au moins ba miracle ya malonga yango la Bible est autorisée ndi yango wana ezate ke yo asala miracle moko boye okay maman bigudi soki so banini wana apesa soki banini parce que ozaka musakata ozaka na bilo moko boye ya cc Deniles sera musakata na bilo oh kuna baya baza wana za bilo na wana ba nzoto baza na bilo na wana ya nzoto to ba bino zo confirmer Deniles ça dit ya sala na nzambe ya nenga zolote da mama nzambe baza pe ebele au monde même tato komaka Dieu komaka Dieu moko na deux ya majuscule na Dieu mususu ya minuscule. Voilà cela veut dire différence minuscule. Voilà ba Dieu minuscule nde basa ba biloko wana. Eza nzamba likolo te. Ça dit succès ka Deniles sur internet sur partout quatre coins toi kota. Et si ka toi fanda ba Mohamed Boleka. Monter ma charité Boleka le sénégalais de la ville, oh ba comprendre qui est Deniles. Je le dis Jassim, wana eza bonzoto. Bonzambete. Ah. Mais je vous dis. Oui pourquoi na pas statine nga eloko. Ils ont eu de l'autre sommet à Kinshasa, t'es où au Bruxelles. On a coaché Tembe qui est la commune de Saint-Gilles, à mon église à passer les awana. Batoizo bongo la mité, bason di menanza menabo solo. Maté na écoute. Mbanzembo kutu. To le bela ngote, neti chant au rifuna le bela ah mokonzi. Mokonzi. Pas il faut tanda on a bilili bato mon ngwa. Parce que c'est un pasteur d'abord un beau gars. Oh, c'est comment tu vois Deniles en ville. Hein? Je te dis que non, bah passer à Boga, bah Ali, bah Moïse Mbe, bah Boga. Je vous ah non mais bah Joël Francis. Bazape Baboga, Bazape Baboga. Mais non le temps bah Kakenza bah Boga. Bah c'est Boga. Bah on les capacités Robert Katenda te. Bah si Katenda na Jacques. Bah Boga. Bazape c'est Katenda mais au Katenda. Voilà si Katenda mais au Katenda ilunga mon pasteur et puis maramozo sala
eza makambo ya nzoto ya makila. D'abord abandi na famille chrétienne. Son papa fit pasteur, un grand pasteur. Na ata so natangi kombo na été. Papa Isaac, père ton âme. Na oka ba chef de pourtant na so kanisa ba makambo papa na basala. Tabiso tozokola. Tant ba église eza nanu ya koluka. Koluka église pour kende église faut futa transport ki musika. Izate oya lelo ya avenue moko 1200 églises. Mais tout ça na place moko to samet. Mais comment bino boyemba ka nzembo ndenge moko? Bobina ka ndenge moko. Bosala la miracle ndenge moko. Mais pourquoi bosanga na place moko te? Isika moko te. Ça dit avenue sur dans 10 églises, baluki moko za la leader, ale bandimi tu basanga na. Parce que tout ça ndenge moko, to bina ka ndenge moko. Adoration ezaka ndenge moko, nyonso ezaka ndenge moko. Mais pourquoi ne pas kosanga to zika to misika leader moko? Yango na biso ke eza bonzambe te. Nzeta malamu bazobela ngona mbuma. Soka na kati église na etongo mona pe moko pa benda na sali ya yepe les gablons na. Parce que au moins ça on comprendre que nzoka nde pasteur na biso alia ka mingi. Te akobenda na naye. Akipe asali, akoresir pe. Yango mo de komi ebele. Et puis quelque part dans le bas, il faut ça bon parce que c'est parole biblique. Hier sur le bas qui yango, ils viendront, beaucoup viendront. Parle bien beaucoup. Ceux qui toquent na adverbe on a beaucoup. Il faut ça parce que ceux qui s'amité, c'est-à-dire hier sur cause. Il faut ça bon pour le banzam parce que la parole de Dieu, Dieu ne ment jamais. Si. Le quoi là hier sur ça qui ont déjà, il faut ça les mains. Il y a un total avant tout ces cas. Basta la bakop mais suite na bango ezali. Bato baza na bonzambe yango moni basali comité moko il faut ba bimela président. Ba ebisa ye ke ti bambu mama be faut kolongola. Kala te ba olonga ba deni de ça. So bango ba kolonga ata ba église yeba na ba olonga. Mais soit ta ceux qui bango ba pasteur o ya mikolo wana tout bazolinga basanga na basala moko po yako bazo arrêter moko ya ke bango banda koma ko suspendre ba pasteur muso e bon bango moko mabe bango basanga na betonga na bango. Nana aussi suspendre bango ce qui quand na bango kuna so muto asali mabe kaka comité wana ba otala kendo yo sali mabe ba écarté it likambo eza weza kendo il faut bonzambe salema il faut bonzambe eza liboso même yeso alobaki kino omoni totika omoni matiti ndenge ezobota boye soki tolonaki masango awa matiti ye obota donc soko ye o pikola nyonso osa ndeni ozwa oya yo ozwa ozwi olongoli matiti on va sarcler tolongoli matiti masango etikali ndenge osala mukolo wana mukolo ezali ngana o juger bango te parce que jugement eza ya nzambe ndenge yesu alobi kino qui t'a établi juge je ne juge pas mais selon mutuna tuninga obina ba journaliste ozala ndenge olkelanga bitumba minga alobi nde vérité ce que suis mutu aya kotumba aw aya kotumba aw ngana ozonga kaka pona ki libele l'homme de pétage ba bi faut zonga sous na tige parce que mamba obeta yo so peza ba pembe oyo section musique ya lara ba trésor bakala ba nikisheta ba bakala pembe ça dit pembe yango ba obeta yo awa yango sikoyo nyoso tu ya salaka obino bomoni keno eza mabeta ke bino basala nzambe bomoni ke oyo akomo kosala eza lesu hors bible to hors nzambe eza nino boko ta musu ko reprocher na bato pe balinga ke ka bongo na kato maloba te elo e kam sanga eza ke bon asa mutu ce qui réellement sala nzambe likolo pourquoi entourage na ye bakoki kozongisa semate pour tout ça bato nous avons des imperfections si c'est ça va conseiller malamu te comment on parce qu'il y a un leader aza mutu ayebani asala pe kombokala ne fallait pas atika na biloko wana ya mike wana oyo misali kwa mwana muke mais nzoka nde aza mutu munene na mboko mais yo mozo reconnaître pas aza mutu munene non aza mutu munene ça qui asala déjà kombo ça je reconnais mais comment on a que tant tozo qui na niveau ya ko ba biloko net ba pédage moi il y a quelqu'un qui m'a envoyé sa vidéo Fandina bana basi on est dans les systèmes de pétage j'ai ça dans mon téléphone que je montre ça oui je vous dis je peux pas marcher devant c'est un de pétage il confirme qu'il y a un système à pétage j'ai la vidéo et ça musique je peux montrer ça mais même parce que nous sommes devant la média problème là c'est que biso omoni bible na ba penyel nzambe alobi tala ba biloko wana
mosusu ye wana soki penyele nakota sujet na ye te mais wana eza sujet na nga te mais loko otuninga likambo ya Denis Lesa nayebi ke maza mwana fille spirituelle na ye azo Denis Lesa ocadré azocadré mais na ndenge mabe fo tosalela bonzambe te na ndenge mabe azali mwasi ya mosali na nkolo serviteur de Demai Kalambai nauti kolanda ye un jour na mosala na vandi motema ke mwa mulungi elekaki na kati na bitena bima libanda na fandi ba 2 heures andi olanda banda olanda ndeyo unalinga olando mingi ba air wana ando olanda yo ti tango émission na esili wana ezaki ya defao tango esili talaka posa ke no loko pongi zate na kota pe ba video mususu na ke kota pe wana ya moko soki penyele wana na mobile ya sika bon abandi siko chrétien batunga bia c'est quoi ça encore obali oseli eza te ke no kende ozo chrétien mobali ya kala soki tolandeli bien nani asalaki mabe yo moto asalaki mabe ou bien ye moto asalaki mabe ozomona babiloko soko keso epa wana ozoloba oyo boye ozomona eza ebima bien te ebima propre te to ngai problème na ngai eza ke ndeko wana soki réellement asalaka je dis bien Denis Lesa asalaka nzambe ya solo azonga moke. Et puis je condamne l'entourage na yenyos. Ça je vous dis. Vous condamnez l'entourage. Nazo condamner l'entourage na yenyos. Ça je vous dis. Ono ya eloko na simbi. Azo condamner entourage ya Denis Lesa. Bozongi sa esima. Parce que je reconnais que attention ka sana masumu na ye. Mais ça va tout na mater na ye ba bongola mitema. Parce que on ne peut pas compter seulement ma belle à Moutou. Sans compter la paix, Bola Mounaye. Je reconnais que tant que ce soit bon, la paix, à partir de matin, on va tout soit bon, la mitema. Mais azonga sima. Monde des autres qui n'a pas souka. Et ça monde le grand monde des autres qui n'a pas souka. Yo peut qui n'a pas souka. Non. Zonga sima ça la bonzambe. Allez bisio. Merci beaucoup. Zonga sima ça la bonzambe. Merci na batutu. Oh toujours besoin de continuer. Kolanda biso tant aux autres l'émission. Likez, s'abonner sur s'abonner dans nous, abonnez-vous vraiment massivement et votre chaîne est là Tumba Tumba TV officielle de votre Zakari Mwamba ZM le général de la presse internationale au Yazawana pour former bino ko informer ko divertir bino na ba caractère ya socio-politique, socio-culturel, société, pourquoi pas votre divertissement, ça dit télévision et yes qu'on a YouTube. Bo prêter main forte, bo tia ba paquet Bocha mon solo pour que loko oyo lobito betali solo mususu zonga boye Iber Kennedy poto banda ko shite na yo vraiment to sana lelo oya kia wa yo nde on a sina miné déjà olingi na miné lisusu kutu ezalaka déjà so bandela kutu komeka te po maya sima ezalaka déjà déjà tout ezalaka déjà miné bana papa eskaka tout ba Joma Kozo ba DG Chico ça dit ba tutu ba de la ville ba ebike déjà oyo ezalaka ya bango Maya si meza déjà wana yango peto la déjà tongo tango Denis Lesa yaki abomaki nyonso te abomaki te azoeka Maya sima ayaki na mususu te eleka oyo Maya sima ça dit Maya sima Maya kamba abotola ki moto te moto zonga pa nanga aboto moto bayiba ki olobi te zonga pa nanga bayibi olobi bayibi olelaki non oui bayibi ta musu nzamba asali bafungola boye po apesa koto boye nzamba za mystique opesa kaka za mystique ofungola boye bonzambe te theoretically vite bayibi yo nakana kio na webiso makambo naipseke bayibi yo ndenge nini ye moto azalaka deja moto atimba boye bayiba c'est-à-dire Denis Lesa ke na force nyonso non même pas mais donc c'est ce que na album oyo Pasteur Norbert Katenda aza kosala titre nango eza nini Pasteur Norbert Katenda mwana ya nzambe mwana ya mosali ya nzambe bandi mosali biso to bandi makambo bonzambe to bandi na bomona kala tola ta kilote beta babal que beta bal boy papa bino ero aucune église boke beta bal bokolia fufute olala nzala pona makambo nzambe côté à père faut comprendre et ça histoire pasteur tobani makambo bonzambe na bomwana donc une famille chrétienne
chacun a ses imperfections, mais bien sûr. Mais le quoi, ils ont bon zambé, bon, au moins, ok. Tout le baza entourage ya Denis Les bazongi c'est sima tant so kona bonzambe ya bomwana nae mais entourage ça la kamabe yemba lombo patika ye bongoti omoni koza pemela mutu moko za pouvoir boye kobanga mutu wana te parce que soko bangi obebisi musala respecter mais kobanga te on les a pas tout le cas qui déjà tout le makambo selon mutuna tout otunaki na ça on a idée on a ezaki na expliquer peuple de Dieu qui est na pasteur Norbert Katenda c'est un pasteur quand on a uchukolo ba to bandi bo mwana na bonzambe to koli ba ekoli mi bani malgré okende ko sakana me bonzambe zangate soko zangisa ko kolia fufu na ndakute OK beta bal biso za ba vule ba Dieu quoi je te dis si tout y est 9 moko sakana te mais kasi kende beta ba bete no boko na terrain bien sûr mais zonga ndako so kende ma mwanzambe te oliate donc et ça m'a cambo pour moi en 1995-95 je peux dire l'idée est y a qui non bien sûr nous sommes des jeunes mais il faut qu'on sache la penzambe ermoko si to ça fait batumoko ba parents ba kolisa biso na bonzambe il faut qu'on sache la penzambe donc groupe de prière miwana en tant que ba jeune to fandaka aussi c'est comme na bino nyonso babale banini ko kende ko tamola ko mata ko kita mais to pe sans embêtant na fanda na sanzete baloyembo to biko ko yemba butu mobimba ti batonso ba ko sanet ko négliger moi eloko wana mais il y a kobaki je vais dire parmi bato batikaki même nga tikaki mais Norbert Katenda tikalaka na mouvement je salue en passant Bertin Betou, depuis Mboujemaï, je te salue. Parce que tu as une église. Place ma sole banda. Ba newana. Passe à Bertin. Je te salue encore avec toute la famille. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na